Delta Force eza ya ngai eza ya motu nyonso surtout ope bazokamba kuna baza bato même na musika na koki pe basali filme na ko tourner et kuna même pende na makisa ça na ko tourner na bango eza ensemble quoi na ko kenete masona déranger bango no ya longwa kuna ngala za non o bazokamba pe baza bato mais eza groupe nanga na ko tika ngote na za pembe na bango na ba conseil il s'agit tournage na ko tourner atira ke poison ngo meme na kufa déjà c'est là qui est déjà pour les mardis wana za qui na tournage na kozonga bana moko akwei ndenge meme na kufa kokompoa mobala momote abenga ngabi ezo za ba mina za kolala yuti Delta Force akufi dote mina ebité salenga pasita na zuku téléphone asima ka téléphone ko yaki disale panzana ki sala ki passe to sala nini ndeti na otambola bona eblange lokote na ke na le nazo tambola na ngai par après tanzo senti ba malaise et umeli tabaka contrôle nous en poisson déjà et umelele naninga zo ba traitement bon et là de ce côté déjà côté na katele yango meme na kufa ta na film na wana na ko kolbateo ba benga Delta to sala loko ya demeki monokene donc maile nduka bozoba to sala ngona ba pauvre nani Jani bazala ba po baza ba la richesse ba lindalala to sala belé to tournango ba vie de loin to tournango bon na yebite mutu azala mutu ya sepela ka benga na nzonzingi na ezate eza ba koteri non mutu entel loko kepena ki sasa bi yaka na nzonzingi na po asepelinde amona ndongo jouaka. OK. Merci chers amis téléspectateurs. Bambote na bino ba nyonso bolingaka Aba Vision TV nde bozomona biso ka lelo vraiment nous sommes là encore bomona biso pomba te parce que mbokelengela ya bino toujours ba nouvelle de kitoko matela bino toujours ba volume ndeka bomoni vraiment pembe nanga na zona artiste o bino so boyebi bope kombo na ezo kabiso benga ke Vierambo vraiment lelo toza bon pona lobela o etali liwaya papa Nabiso, artiste et comédien, ex-président, il y a Ezoka, notre ex-président aussi, il y a Mbokelengi, dans le monde de art dramatique, à Otakoti Kabiso, c'est là 4 jours passés, vraiment, papa Otakoti Kabiso, yango to bengaki, eta ke mokonde, eta ke leader, eta ke mbiaka na kati Angola, toza na kati Luanda art. Masolo ngoyo Delta Force azé sunabisoté. Mon réalisateur la fongole langa vraiment plateau ngo ninge zala kaka pona zo invité nanga waza pembeni nanga awa o mamota zo tala na musika na pembeni quoi. Votre papa Ezoka. Votre de maman. Ça va bien. Santé c'est bon en tout cas il dérange qui mais ce que ben qui mes années. Tozomona ka bozomona bo jeunesse babi aboya kokola aboya kokola mon vieux bozomone kaninga zabwe. Oui papa Ezoka moi nini mukeka katoye bana no groupe Delta Force e banda wapi bo bana Delta Force ndeni nti lelo na moment o boka bana Delta Force. OK na Delta Force to kabonise ezanga na tikaki na Angola Delta ki na Angola wangai Delta Zulu Noeli Delta songa ki après Zulu bazongi Noeli bazongi ngana tikalaki Delta to bandi na ye to bana bidiata diata est-ce que tu as répété na bumbu na ba mama loso pauvre Miraeza ba mia donc tu as que belé ba papa Koba en tout cas tu as bena ebelé papa Koba utape ozaki na Delta longo. Oui. Moi, tu répété dans Lima Golf. Par après, nani papa Lobe à cause abisso. Tu connais un groupe papa Lobe. Ngane mnakene mtaliboso kuna papa Lobe yaki ozoa zaki ngai na ibara premier na pauvre tatuka lombo. Mais mutu pena kena mtaliboso zaki ngai auto répéta ki est-ce que bana répétition liboso na kasavubu na ciné mingedi oza pemena na terrasse ça. OK, tu répéta wana ngai papa Lobe viens sur mon bêti ma pauvre maman bonheur tu répéter après to ke bandali sima tatuka lomba yeko ya moi tatuka lomba uti prison abimi aye
Tekina ba ibara après. Tatou je me suis Tatou Kalombo akufa. Akufa oui pour faire Tatou Kalombo. To bandi ba répétition na papa lobe to tourner ba film belé. Par après tout ça la film moi bon parce que comme nango garçon mo za ngaba pour ça la film wana koka kité rôle wana. Ce qui papa lobe en tout cas tous en garçon mo surtout juillet en tout cas koka rôle bien. Ande tu na zo Delta. Delta qui na groupe papa lobe. A salipé à défendre à Zouaki. Ndenge to tikala ki pe kuna Delta ko ma pe chef. Répétition. Papa lobe ayeko kene Londres. Tade akolo groupe yemo kwa ke Londres groupe sakika itkani ngala ko longo na ngai. Abi alikuwa na longwe boy papa lobe zate na kene pa Tito. Abenga Tito. Abenga Tito. Ah ndeko na ngai yaka. To tana kena lemba. Kuda amona adi muzui buto to vandi ba répéter. Mais la plupart ya bato bilo zotanga c'est comme si bazaka pe sous baza sous na vie artistique tonde ba kufa ou bien. Adi muzui. Nani papa lobe azali na Londres, Tito azali en vie. Tito Tatou Kalombo. OK, à part Tatou Kalombo akufa. Tito azali te na zongi pe libela ti dete ko benga bi ezoka. Yo sali komo na kati ya Congo. Oyebani nazuli kanito sala groupe Mosca ide euta po muto abimsaka likanisi mutaliboso wana fondateur wana fondateur to se biso mbale na Delta ni troisième wana na movenda ska futa movunda kota ya passage Kibonge sayo 24 to vandu to soli OK ande ba to ba le voile wana Delta tikala kina groupe papa lobe et puis ye pa olongo alandi nga longwe abenga to sala groupe tout mo luka ba chaîne to kan ba kimbangwise ba nini ba teka to boni tite okoma na RTGA na RTGA sikoyo mutamema so pe pauvre Jean-Marie Luzingu pe akufa me repose en paix ba betaka masasi kutina sona bumbu Jamara membiso to bandana ba 8h bagagi tu to koma lena ba 29 to tikala 29 Delta Force na ba souvenir rebelle donde to tikala na vie boena Delta za mukolo na ngai apende ko ngam to bandundu to tikala pena ko soana ti to soana to non ti o salma. Pardon avant non to comment on a groupe Delta Force tant bokendaki bo sali abengio bo yokani bo sali yeza kilo kwa fondateur etake co-fondateur bo sali ki groupe Delta Force batu nini oyo bino peut-être bo benda ki susu pembeni na bino na simawana to mona na groupe Delta Force le voilu ayaki lindala na zoaka na pharmacie na pharmacie Kadiambuji na zoe pas passer job na landu Kadiambuji bazulu base belé ba non ba pas ba eko ya nani petit ce sostel et belé na ngina groupe Delta Fox belé bo to zonga atba belé mais oya mutu ya pe ona mema peneza kindeti moi c'est Delta mère double l'a dit na Anifa na Baku oto ele na mission fazana poto Anifa za na poto ton a pris on missioni na kina groupe ton do répéter Delta ko linga mère double tanga le gambi non o ego sala matin ah suma be salami ego pesa bienté pour l'église ba koloba et ça bienté Delta bino na ko bala ye nego mona pe non et comme réalité li bala le lone ba vendre le mariage. OK. Baboti paye, baboti va mapasa, après va mapasa baboti wa moi si. OK. Oui, chers amis téléspectateurs de YouTube, partout où vous nous suivez, bozo ka vraiment ba Romain Babi, histoire vraie, ba information vraie au bozo zo vraiment. Ezate ya ko luka non, au moins zo pesa bino ezaba éclaircissement vrai. Et papa Ezoka pardon, lelo sikoyo bino boyaki a Luanda va boya Luanda. Tant on va boya Luanda na groupe Delta Force et là on est sala qui tant boya Luanda pour bino botika la koto pour boya catégorie combien de personnes. OK. To ya Luanda awa na bokase mo chic bazola comportement vous avez ma biso awa ande to ya Luanda ko ba réalité to vivre na kata Angola ezaka ka biso to yebi ngo pour ça les passer déjà c'est le cas et kozonga li susute
Chic Bazo, le comportement, ayebi. On dit, toi, yamba biso bien, ok. Nandingue pape, ça, bonjour, hein, quoi, akitoko, ba mbote. On a besoin de cesser pour m'outuper, azana bien fait, n'a pas à ma benaye. Et ça, Chic Bazo, là, on a zolo bela. Tantôt, Chic Bazo, la paix, biso. Moi, quelque chose comme enveloppe, hein. Et quoi, ma boko, ya delta, quoi, ma boko, Zulu. Fallait pas y sanga, par après, bah, oui, sanga, delta, zan, bon, va payer un bon chiche. Ah, la benga delta. Tu es qu'à tous à 4, bah, puis si bon, fallait un bon, vous en avez, mais ça, tout solo. Par après, nous avons un bon tatina avec ça. Vous comprenez? Et comment il y a une monotonie, nous avons compris qu'il y a un chiche. Bon, chiche, belé, boungine, bim, ça peut chiche, et mon en a pété. Mon en a quitté. Dans des pas bien. Moi, là, quelqu'un qui ça, il a tenu la tika là. Quand même, ça va zulu, bo tika là, tika là. Pour toi, il y a qui toi, Luka. Toi, Oui, après Koluka, ok, bon, qui n'est à la cama selon la cabongo, yenda, mbazongi, namatikali, mais ebandaka kaba président, balé, sali bobakati, tant qu'on a battu Luka vie, et bon, qui veut ça musala parce que babi, musala nyonso emeritara salaire nango. Mais comment il peut sa salaire à baninga et comment moi problème. Et ça problème te lelo sikoyo, ezoka, ya pasi oyo, ezui. Biso ba artiste comédien, bino ba artiste comédien, et du monde entier, oh lelo artiste le quoi Delta Force accueilli. Lelo Delta azali susté tangu nanu oyoka kisango ke Delta azali susute. Ilo donc et pas no oyoka ki ngo esala ki ndenge nini. OK, koyoka sango. Et on muzalaka na batu ndeti docteur Emi son angol ko kompo. Mobala momote abenga ngabi ah. Eso ko za ba mna za kulala. Il y a ta force à couper. D'autres mina habité. C'est l'un passe dans le téléphone à 6 mètres téléphone quoi qui dit c'est les panzana qui ça là qui passe. Tout ça la nini. Tu as qui poison. Donc me met na kufa. Déjà c'est là qui est déjà pour les mardis wana ça là qui na tournage. Le tournage na ko zonga bana moko akwei. Ndenge me met na kufa. Asali à propos combien de temps pour et l'eau qu'on a manifesté que non ils ont qui poison et oumeli de yozano ndeti na tambola bona iblange le côté na kena le nazo tambola na ngai par après tanzo senti ba malaise et oumeli tabaka contrôle nous en a poison déjà et oumeli le naninga zo ba traitement bon et là de ce côté déjà côté na katele yango meme na kufa. Et là, je vois Papine Kina, porte-monnaie de Dieu, depuis Paris et Lyon. Je te salue vraiment en passant à la vie. Mon oncle Alpha Bokole, Makambu, Italio, parce que au Banda Masola Théâtre, et Banda Kala, les amis du théâtre, Baza, Nabana Lemba Tuna, na groupe Nayo, ya Bana Lemba, au créa pour la Banzonzing et Belo Bimisa, Bate Bele, Lelo Delta Force Azate. Margot Zana Poto, mais Yebi Makamoka Ninge Kendaka, parce que toujours les artistes, Bazo Koufa, artistes Bazo Soufou, mais Lelo, Salbi Soka Kitoko, comme on a que, artistes comédien, Bakom Pe Koza Visa, Bakomi Ko voyager, Bakepe Europe, Bazongi Pe, Basa En tout cas, merci Naba, merci nyonso oyo bakanisa ko mema bazo kanisa pe ko mema bande ko na biso ba artiste comédien na poto sape musala bazonga et pourquoi pas ko ba pe ko féliciter mutu lokola Ansiluzolo artiste comédien oyo andimi pe na part na e ko bimisala pe baninga muso ba visa ba koma po bazonga ai babi la femme azawa na momote donc ongo ma sœur Karine Bokole là où tu es pourquoi pas ma petite tête Bénédicte Kalma coiffeuse. Nous avançons vraiment mollo vers la fin parce que tozo ke mingi teza juste pour na ba etune boye ba bien nini le cas qui pour na liwa ya Delta Force. Oui papa Zoka mais balobi par rapport et ça du mois temps et belé avant bino temps bino boyangola et là on est ça parce que Delta Force a mekapé ko banda parce que na banzonzing et belé c'est comme si azaki ko apparaître te onde ba bande ko linga été ou bien et là on est vraiment parce que moment moi pas comme ko déclarer que so ba bengi az artiste à se défendre des qui vraiment ni na parne. Non nzonzing na robate pour na benga Delta te nzonzing ko bato eza ba côté mutu mutazala ndenga salela musala na ye azape na ndenga mutu ya kolinga kota na film na ye
wana na ko kolbate o ba benga ka delta to sala loko ya deme ki monokene donc maile nduka bozoba to sala ngona ba pauvre nani Jani bazala ba po baza ba la richesse ba lindalala to sala belé to tournango ba vie de loin to tournango bon na yebite mutu azala mutu ya sepela ka benga na nzonzingi na ye ezate ezaba koteri non mutu entel loko kepena ki sasa bi yaga na nzonzingi na po asepeli nde amona ndongo jouaka. OK. Lelo Delta Zate, le président d'État Force n'est plus avec nous. Mais si koyo, est-ce que azapena idole oyo azarake msusu ndenge Zate okovanda pe lelo tali pe bo mutu mo pas bimi on jouer lokola Delta to Delta pas zo jouer la mutu mo bo OK, peut-être azana na envie bo mona ka okomona se jouer n'est pas nae. Non Delta za azui mutu mo te Delta za vena na tirer le penda yemoko. Delta biso bo za na tirer la ko botama. Est-ce que yo vous mozaka mungala solo to zaka colonie? Non, nga bina rambusa tena ba mutama ndondo 100%. 100% adaptation koko passer par ton Serge wa bambuza donde to mbeta mangola wana banzim longo zano ae wana e nalino ae wana e akeke butu e yakwe yoka masu akokoro andiambet donc n'adapta bango na yebi neni bangala bakendelaka banini ça passe mais nazo sana ba fan union surtout nazo bima Kinshasa quand de toujours ba moment au tema ya docteur mi ba bilanga do fona ba Kinshasa nazo singa ba soutien na bango ba tia mbezi ba kifinu kwa kimbangu ba kadikadima ba shusha ba Fabrice Ngoma Fondé Junior ba Marius Kosi ba Tembele ba Jojo Maleka. En tout cas, nazo bimakini, nazo senga be fort nabino, honoré Mwanza passeport rouge, et me bayikia, donc nazo bima maintenant Kinshasa nazo bima, nazo senga be fort nabino en tout cas pour nabima Kinshasa na kano kolela Delta Fox, donc Angola na kokokati, en tout cas nazo bima maintenant Kinshasa. Oui, Ozobima vraiment Kinshasa, mais est-ce que le groupe Delta Force est Tikali? Pour yo, Ozobima, okende, o remplacé, ozwa musala, ozwa relève, to ozokende juste olela président Delta, ozonga, et puis groupe wana ceux qui yo ozuité, nani na part no moni ki bakoti que la responsabilité ya groupe Delta Force. Non. Groupe ninga zo comme mana batuti. Ngaza yena Angola, bazo tourner. Monoka Delta ba na théâtre noko zonga, azala Angola bani na zonga. Mais ko bana be nganga po nini ana ko ke mone na kufa na sa ni fona ke na mone kaka coupe Delta Fox eza ngai eza mutunyo surtout opi bazokamba kuna bazabato même na musika na ko kipe basali filmer na ko tourner et que kuna même pende na makisasa na ko tourner na bango eza ensemble quoi na ko kenete masona déranger bango no ya longwa kuna ngala zaki non o bazokamba pe bazabato mais eza groupe nanga na kotika ngote na zapembe na bango na ba conseil s'agit tournage na ko tourner. Nous avançons vers la fin de cette émission, chers amis téléspectateurs de YouTube. Babi mbokele ngamatsa nous toujours babi lenge ngamatsaka toujours volume aïe. Ngai nzambe mamota fondelinga kaka mfasa ata babi mbokele ngina mona kalatala kamboka na ya kaka na matsana toujours ba volume avec Joël Mbaki. Papa Zoka tozo comme vraiment nasuka. Oui, le groupe Delta Force Etikali no lobby ozo kende wa puye kaka olela président de poche au tourner ozongi ndenge zala kaka. Mais est-ce que comment na ke nakati Angola ndo vandi boye? Est-ce que yo mo pozo se retrouver vraiment dans monde en haut que ozo so vanda to okende ngo okende potika kuna po osala musala? Non.